dila nzala kudia ngai sosaka kandinge kudila dioko tikitsa méchant Victor Leison a été match d'entraînement de yango match d'entraînement les solo au Golobaki Maramoto tikitsa donc tous les fanatiques de Victor Leison dans quelques mois dans un match d'entraînement pour une qui déjà de métropole tu connais côté na pour nous faire des routes et maintenant tu fais des routes on a ba tcheki tembe tout là ça bon qui dit quoi que on est capable de ça va faire tout pour te vendre qui tamula ina professeur et voilà mal à cause ina moment où chasu tembe blaguité biloko nyonso ya bana oui papi moi c'est na sepelo mona yo na sepelo monopo ton c'est moyen danger match d'entraînement boulot tout évidé avec PDG Marcel Moutambaye seul contre tous tala maramu PDG Marcel Alkilibiso quel qui ça problème pour la masse ça va préparer la coupe du monde mais pour le match au biso do boulon qui un match d'entraînement un match d'entraînement no moni qui doit préparer match d'entraînement vous autres dans quelques jours bamasa tuna kisasa bamona de yake non makambo de yake ki da to beta coupe du monde te biso nda idéologie bakolo coupe du monde bakolo ba faire tout ça coupe du monde te pour coupe du monde en 2018 ya wezane masolo ya match d'entraînement bino bo memona idéologie ya coupe du monde et biso to kumbela ngo match moko ya entraînement to beta na ba enfant to beta na ba da blaguité mais pour un enfant pour moi, il y a un leader qui Joli Moubiala a ce mouvement. Joli Moubiala a ce mouvement. Papi Kamwasi, combien de fois baroye biso tika makamboyo. Joli Moubiala tika makamboyo, papa tika makamboyo, mama musique basolo la ngomba ba frigoriste te. Hein? Olobi? Mama musique nzambe. Frigoriste makambo musique basolola kayango na makambo ya ba frigoriste te nani frigoriste to solola makambo musique ko betela makambo ba frigoriste te Joli Moubiala leader na bino atika la mouvement leader na ngai toiture o mokili eyebi c'est Kinkester emene ya Kongo lozoso mela kampi miaka na milele autrement dit ya mokolo aleki bango et voilà mala cause kolia na ye il faut pas bonne il autant na wana Nabi Joli Moubiala l'esprit bien papi ka mwasi toyebisa ka yotika makambo beta kama solo na ba musicien papi ka mwasi mona ga yo osala ka interview ba mambo belé na beme osala belé na bemener osala na ba vina ngai mukuu wa bongo ba wase kwa osala na ba leader nyoso ya omoni na yebiso ke solo la makambo ya misiki tika makambo solo la makambo ba frigoriste nani frigoriste mutu moko asala coupe na frigo na poto azosa na mutu otanga na yebite ka sala coupe frigo ngala oyeba nini frigoriste na Paris donc frigoriste côté moko boye asa coupe na frigo abongisa ba frigo na ye pona mama ndule kobeta ngote coupe na ye eza na D eza na coupe frigo na coupe ya Praille bon la Praille na kisasa awa a ignorer qui die pour die pas méchant die pas fâchara pour die pas fâchara et puis que batu tout même atanga monga na musumu kiti na suka na musumu kipe mais na banga kanzambe poni ke na epike inde finale ba faire chaque dimanche na dia rapena na Praille nzambe na mutu na sala ki pendant la semaine limbisanga biso bata mokili tozo wela okima pa die et yo papi ka mwasi outi pa die ozo wela okima na mokili c'est que dia omoshi kote on a ebisi oke lokola mamba die batika mwana maya zonga na mikili po nini ki po setsa ba coupe na ye bana ba olia ndenge nini mwasi olia ndenge nini coupe africaine de ba faire sola na ngama victoria Victoria ezalaka moko Victoria Leison Dream Team Dream Band ya Kinkester Emenea orchestre eza toujours tout ça au grand complet vous allez solo na bête de match d'entraînement comme ça na matanga yaki ndenge nini na troisième anniversaire na ebisio carré ya kosakana te na ebite événement na ba image ozomona te na ebite na ba image soki papi ka moi ozomona te tala na ba image komona pena que non il va la mal à cause
azalaki leader parmi ba leader po ebele bande kokanga moto abimi na ba meilleure chanson ye d'ailleurs baclavieriste oyo babetaka na clavier baclavieriste batieri sente barivien sente ya biso ya victoria meme ata bapasi ngiangi baolivier sente abetaka bavie na biso pire vie nanga nani pere aleki bango fo bakóma penaki na moi oyo ya bango bien année oyo ya bango oyo bacélébraka messe bien pena basalaka pratique ya kombo emene ya po imitamemela bango sente eloko wana kutu yango wana nde nakobemeka kobeta nde ntango nakobeta sete tous les synthétiseurs oyo babetaka na baorchestre nyonso na kati ya mboka il faut badoraka kombo ya emeneya fo babetelaka bapatron bango masolo ya emeneya keno omoni ke tokendaki messe boye nde tokendaki cour place boye na balivre emeneya atikalaki biso ya sente tala bamatière misusu yango ya sika yango oyo sikoyo lokola leader na bino akomi frigoriste leader ya nani nga patron nanga depuis akufi 3 ans s'il vous plaît patron nanga emeneya depuis akufi 3 ans et na 3 ans wana tokoki mpe kopanzana marka bamasa neti ya vivre la musika bamasa bapanzani na bango bamasa bapanzani mpo anike guide ya bafere aza te guide ake na ye nzambe azwi guide po bamasa batali boyeke bon je yango totikali nango mais sikoyo nani akokumbela leadership nde ezoboma bafere nde omoniki biso toboya na biso lider azala avant-hier nazalaki na répété ya masa nanga archange naikuta ye mpe azobose très bien nzambe asunga ye bamasa nanga misu bamadofa mpe basali bamouvement bayaja basali bamouvement na ntiango nzambe asunga bango eza ndenge wana baza baartiste musicien moto na moto azobundaki aluka mpo na vi na ye mais biso victoria toza liboke mpo makambo aki lider toboya yango toboya makambo aki lider bokubilako ndenge nini ese kosimba mbala liboso nayebisa yo ke oyo evala mala cause aloba na yo papika mwasi oyo aloba meme ata na monde entier ke victor eleison eza université de sorbonne tiosola nanga papika mwasi mwa respect ata ya mwa dimi malgré na ndenge ya vrai mais mwa respect ya dimi mpo naza professeur quand même mpe de respect professeur assistant ya victor eleison totikala na baprofesseur assistant et na baassistant simple donc tosolola mama mosusu lider akobima na ye parfois lider akobima après disque oyo tosala oyo match d'entraînement lider akomonana kaka akobima nzambe nde mito akoyeba kopona ye eloko oyo tosali ebimi na miso ya bato bavote lider batie lider yeyo biso mpe tovote ye ke bon yeyo donc nzambe nde mito atindi ye enoke ya marke nde bamasa bazofuye nde bamasa bazofuye keno yaya bonga mono fona kumbela po tout le monde baza bayuma te non makambo wana ezala mambo nzambe po ki leadership botama nango ok album le match d'entraînement tozobimisa ngo mpena kala te na kati bato tu baza na mikili bamoni déjà bafiche bamoni déjà tout donc bilei ekomi déjà donc nyonso si ebeli nyonso ebeli bozela kaka bopesa biso mwa ta moke eza ntango mpe oyo mpe nalobi wana eza mpe tan te ke ezwa lokola ndeti ba 2 ans 3 ans non donc dans quelques mois awa bozozwa mwati d'entraînement soki nzambe asungi abakisi so force na bato oyo bazosoutenir biso lokola ba PDG Marcel Mutambai lokola ba Héritier Nimbo lokola ba Edo Monica papa na prince vina biso ba prince toya donc baza pena mwa ebele ba mifune dia aussi ça na question moko kisasa yindi awa le grand jogo Mbokani na Seleo il paraît que Seleo amakaki Mbokani en tant qu'artiste musicien message moko pesa pona bango mba bon moni biso to ba descendant ya Dieu patron na biso voilà mala cause azalaki descendant ya Abraham na Moïse et ti descendance na ye na biso ba bitu ya ye ba biso ba toiture donc nga na part nanga na mayele pe bozuba nanga o nakoki kosenga epai na bango baza famille Dieu merci Mbokani aza joueur na biso ya mboka biso nyonso ba congolais c'est le scram aza artiste pe munene ya mboka donc ce qui problème eza mingi ba kosola ngo en famille donc moni mingi moko ba bureau totambolaka na bango na bato pe toyokaka po mato esengaka na koyoka
mais bato wana pe bayaka kobakisa biloko mosusu ya bien te sauf ke barimer mosusu eyaka kobima mais conseil wana nakoki opesa sele yo die merci mbokani boza famille nzela molai okende kobendana ezala pena bien pena te wana na part nanga toatire donc toza bacongolais oyo emene bandoko loba mokongo moluba moswahili motetela nini toza bacongolais c'est ça quoi. Eza kaka match d'entraînement bana mokili mobimba grand prêtre grand frère grand frère petit frère master yaya souci na bino ezalaki ke orchestre ya Victoria Eleison ekufa te na chance bopesaki biso et na volonté oyo biso mpe tozalaki na amour ya na respect ya mémoire ya vie na biso wana evola mal à cause pendant 3 ans nde yango oyo produit yango tosali match d'entraînement en tout cas bo soutenir biso bopesa biso chance ndenge bozo soutenir mpe bato ebele bopesi bango bachance bakende bopesa biso mpe chance oyo eza baventure te kovanda na orchestre oyo ezaki sans leader entretemps toza na bafamille mais 3 ans tovandi ensemble na bamaster malgré baproblème ya mike kokoya de gauche à droite toza toujours ensemble tina moya lelo mpe mwana ye asalami match d'entraînement tozo remercier lisusu mama Florence Bandu mama oyo ya biso ya palais akomi les mannequins babika bandisiko vraiment vraiment boulot na poto ah non il y a la grande azana eloko moko te oyo ekoki komeka kobouge basens esprit mpo avandaki déjà dans na descendant donc nazopesa beserte abute aza elongo na famille du Caire donc ONG mobimba ya famille du Caire donc bamama nyonso baveve nyonso napesi bino mbote na kombo ya Victoria Eleison et certes na vie na ngai lolo mutima toza pe awa déjà na bavena biso bakiki kula baya Lexena et lisusu na Blandine London Kela ti toza toza na staff ya Blandine London Kela dans na boutique ya Blandine London na Kimbondo na Bandala donc et certes na héritier Minimbu nazolela nyonso héritier Minimbu ve na ngai do Mamonika papa na Prince Mamonika Blaise Duda Moshino ve na ngai mifumeki ya Belva donc presque tout oyo ya Victor Eleison c'est pas Maimona l'impresario c'est pas Maimona l'impresario tolela na mai na miso l'impresario Rachidi Poupa donc bato nyonso oyo balingaka Victor Eleison tozosenga kaka botala makambo nyonso oyo ya biso botindika biso et merci susu na site oyo bon malgré tindika ouais tindika na comprendre pena que ça tindika po tindika ezotindika telaka batindiki yango ti bandal da tindika kititi na bandal poto tindika poto tindika pe to tindiki yo mama yo biloko nyonso ya bane wangana ti biloko nyonso ya bane wangana